Merci na confiance et na fidélité au Bopé Sarabiso à travers cette site www.congodialogue. Il longueur d'avance quand on est au Lobaraba Corbona, Renard, la fromage. Bisoka dans le système à FOPEC sur les chemins longs tranquillement on avance. Merci à mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité. Autrement dit phrase correcte. Congodialogue.com. Tangu batumususu bazali ko kende ba retraite ba église pona ko luka bana. Mais na commune ya Njili mama abwaki mwana na kati hôpital Tolanda. Congodialogue.com. Bon, tozana na Njili na quartier 6 na babala Ntsanga no 35 bis. Ezaki lobi na ba 19h30. Ngana butaki ngana ya kokota garde. Alors tant na komi tellement molili ezalaki makasi ko ezalaki te tant na koti tozo sala remise et prise na moninga o asalaki na journée si to fan tozo solola tozali na kati ya bureau na biso ba infirmier tozo solola moi mobali moko aye atelemi na sika to sala to pesi to banda o solola atuni papa moko azalaki wa auto biso oui papa déjà habillé bon ça va na tele ka lobi pendant que to solola moi c'est avant d'être na libanda na ban azomelisa bébé alors bapaya o bayako tala ba visiteur o bayako tala bandeko na bango bamoni pe moi azomelisa bébé libeli moi so na tuni bango baminga nga bazate bango bayebisi baminga nga bazana kati kota na kati lokola molili ezalaki ya profiter akoti malembe moi mbalo to soane ayibika moto ayo hôpital alekisi ye pe amonaki ne alekisi ye ayeka kitisi bébé na mbetu ti abimi malembe akei na minute wana ondenge nzambe asaki kurepe tomoni mwana mbetu na tuni mwana nani totel tantini twanyosa ne remise pour zalobi mwana zaki wana te toto no bato bazana maternité peut-être ba mbu bayeko tika mwana ti tokina maternité mutazana mwana ye tota bana basi bazaki bando ba bien moi kinisika bébé siko na mbetu abimi mbam to panzen to bandi oluka ye ti ndenge abimi yake ikapo aboti awate to yebi pe to moni pe tanelongi ti talaka molili nde ezalaki to moni atanelongi mwana mo aza mwana mobali bon en tout cas ngam nalalaki na mwana oyo awa esali nga passe tangu akumbize 9 mois esengeli avanda kaka na mwana ye sikoyo okokoma na niveau ya kosundola mwana bonayebi te mama nini penza koza na makanti wana eske aza liboma eske mutu ezosala te oso mutu esalaka te alibatu nga mwana nga asala ba geste moko ezalaka te mais mutu nesalaka donc azukaka mwana ye akitisaki ayebi ke bakozwa mwana wana en tout cas nga esali nga passe parce que eza na basi ebele bazokende bangomba mangengenge maya miso etondi na mangengenge de façon ke bazwa kaka zemi ya pamba mais ye nzambe apesi ye mwana azwi pe na condition ta mususu ya malamu te mais nzambe ayoki mapesi ye atangisi mabele po apesa mwana mais na tour na ye azwi mwana abwaki akeko bebisa mabele wana esalinga ka passeport na lali na mwana olokola mwana na ngai na butu donc soka leli na longoli couche na changer donc ba couche nyonso biso muto sombiamo pokara to sunga mwana so asenga biso to ngai ko pesa ye ole ko sundola mwana ko bwaka mwana to yebite vie ya mwana olobi ekozala lolenge nini butu lobi courant ezala ete na pandi na ban awa namoni porte fungwami sœur moko amemi bébé na ye akoti aza jeune fille pe ya propre alati pe propre namoni akoti awa apesinga bonsoir atinga bamaladi baza te nayese bamaladi baza tofandi na ye na ban awa abimisi libela bandomelisa bebe na ye apaya na biso lokwa toza na mama ya biso na hôpital awa tobandi kosolola na distraction na ye tosolola atelemi akoti na kati frère moko pe abandi kosolola na bainfirmière na ndenge akati kuna alekisi ye akanisi kaka maladi aleki ake na mbeto asuka adepose mwana na distraction biso nde tosolola na biso bandanga ayebi kaka mosusu aye kozwisa bebe na ye traitement kobima bimi courant eye infirmière esika bafandaki
a remarqué na mbetu bébé moko a bouger makolo ba ba kanti musu ba mama o ba boti awa ake ba fungoli porte na ba ba tuni na sundoli mwana ba ba bité biso tozana ba bébé c'est vraiment botika soko juizemi ndima obota pourquoi parce que mwana wana mbala mususu un jour akokozala président de la république to akokozala munganga to akokozala avocat moko to mokonzi moko munene yo kamati ozi obwaki en tout cas la kosenga na ba jeune fille botika ezaleli wana soko ozuizemi na yo ndima obota obokola mwana wana soko oteka matembele na yo na matembele wana nzamba kochelo loboko pe mwana wana akakokola na nzela ya matembele wana po ondimie nzambe kasalisi yo mais soko obwaki yebaki kozala na punition na yo na se tina likolo ekangami na se ekangami na likolo. congodialogue.com. Merci na Weplo Mikiliste o azali molani monene ya Congo Dialogue et pourquoi pas na Chico de Wolo et pourquoi pas topesa merci na batu nyonso bazali kotala biso à travers le monde na commune ya Masina pasi pe mawa likolo ya kozanga mbongo pe pasi ya mbongo na Kinshasa ba porter ba memelaka ba mama ba fufu to makala ba bundi to kamwe tota na ba elema oyo congodialogue.com. La bituma bon bien té, ce que Luka les Arabiens. Approximativement toi na karai yare kenan sango komo mayo yebi mingi na ndenge na zomo na bandeko bayo Luka mbongo na ndenge ya bitumba na ndenge ya bienté au tant que 100 parcelles de ça les karai ya ko na yebisi na capitaine na biso en place ameka mpe ko cha autre na espace oyo ko ba gens ces autres ba voyage kili ba bazo na ndenge nyonso awa ba corps il la mara awa mais tant que bitumba ça bo eza bien té eza ko kimisa nini procédure na kati ya terrain eza bien té ba oyo bazo kuluka moi quelque moi kwanga moi nguba na ye aya na ndenge moko ya propre aluka nguba na ye aluka kwanga na ye haken atika biso lip atia mubulu te soka tie mubulu eh ben capitaine azali wana akuchaye maboko a déférer à qui des droits soit na parquet soit na tribunal va s'occuper d'aller na penali wa donc on peut dire babu na nini dans ba zoki sikandia mukete mbila bakangi bamba na la police baba wela bambonga mike bambonga basalo mama amisi yango sa parcelle yaki a invité mara mike do avec la mbila kangi kwa kunga kwa hivyo luka pa wazanga tuna keke huko na luka mbonga mike ça ne pas bien na mbonga ndeke congodialogue.com. Merci na Beti Bwana o azali molani monene ya Congo Dialogue. Pourquoi pas na Bijou Beleza garçon suisse bakisela ye mwana mobala kitoko makasi. Accident monene e salami na commune ya Masina. Bana ya moto babengaka ba wewa vitesse eleki soka melaki zododo to nini bakoti na se ya Transcorp et pesi batu mawa pe pasi tolanda congodialogue.com.
ya ezalaki na transco ezalaki ye mpe bazoya entre transco na bango nyonso bazali na lire moto ya moto telema ya lire elekaki mbala moko ale akoti na chambre moko wana mbala moko ale bango mibale sur place kupanda na 6h20 makuta ezalaki na nomad moto ezokita transport ezalaki liboso donc transport evandi liboso yango siko moto ezokolanda kolanda wana bazigzag na bango basala bazigzag wana akezwa siko ben nzela nani ya ben nde ben eyima moko esala nini ezwi bango ntango ezwi bango wana moto ekoti na se ya ben ebendi moto ti mopanzi boye chauffeur akiti na ye akei trois personnes bayaki wana bakumbi moto nzela ekei oyebi ya biso mituka oyo ezotambola na bango bato bawewa bazalaka na mayele ya kotambola ye nani transport ezoya ete mpe ezoya ye ake kodesi akota na katikati ya mo espasi wana esika nde banyaki bato ezalaki bongo bazala na mayele ya kotambola oyo eza ebale bazalaka ndenge wana te bato bazokufa kaka ndenge wana moto abimi na ndako ake koluka ake kokufa ezalaka malamu te ezala neti biso tokosala na pointe boye mituka ndenge eyelaka biso ezalaka malamu te bashofe babongisa bawewa mpe baza bateti akozala nzela yango atiki ake kodesie eza malamu te tata na bimaki atiki libota na ye atiki bato bana na ye lelo bana nde bakosala ndenge lelo na Kinshasa so papa aza te eza pasi babosi so baza te baza pasi eza pasi bana bakoma bapase batika kosala ndenge wana batambwisa mituka so amoni ke mutuka eza liboso ye moto pa yeba nzela nini akokotela eza nde foti ya moto leta ata solution mpona bana moto baza bana mabe bazosakana mpina bango moto eza nje leta eloko to basakana bazosakana mpina bango na boboyina bango osala babakosala bango bazosala mabe tala zeta watati ayaka kobisala kinya bato izosala tongotongo bana ya moto batambola basala kosala na kinya batambola congodialogue.com. Sika topesa mbote na Dekos mokoko ba Dekos et pourquoi pas na Weplo Mikiliste mwana poto ya solo Weplo Mikiliste. Merci na ndenge bozali scotché branché ya kotala émission vie sociale congodialogue.com. Merci beaucoup na Minos de Londres Mutambongo ya solo et pourquoi pas na Dios Bulantulu Bote ya Madrid o batala rabiso na commune ya Kimbatseke Mbanda asokisi Mbanda na ye atana abattoir bakataka ngombe boete totala epesi pasi pe somo congodialogue.com. Tombola nini libumu tombole zela papa ezalaki nango problème te touti boye na sie boye tokenda kokanga motu na biso ya nyongo toye boye nga ebisi encore pasteur abenge biso fo toke prière nga bite ya ke sokola nga ke sokola toke prière ya bisava nga na ke sokola po toke prière na ya boye petit sœur na nga Benedite benga oya neti bakati ya neti bakati na sens na bimi libanda mbango na ya boye bato ala bakimi basi wana bakimi nga banzo tuna ye na bi ezaki ndeni akoma oyebisanga ya na vanti boye banzo yo finga ngai na sali bango elote basi wana bakoma otambola ba gilette bala basi wana bakulu na penda bakende musika bakende penda mpona ngai bulu openda bakona na te gouvernement penda zo solution oyo azo solution boye penda kokata ndako mwasi eza bien te akende musika akende ouais toza na quartier Malonda commune Kimbatseke mingi kaya oloba omoni bando na biso basi na tangu ba vivre na mukili fo zala mutema mingi mutema munene fo bayeba pe nzambe po so bayebi nzambe te bamosala ka bamabe likola bamabe basasa ndeko na bango ya mwasi lisusu na plus tolo bango bien bakola sika moko bayebani mais degré makambo ndenge komeli boye ezaka mwamo boye selon logique ya mibali po so bayebe nzambe bango obundela mibali te mpona mobali tala ndenge bakosala moninga bango mwasi batongi ye so nayoki so senga si epingle bana elongi ntina nzoto ntina makolo
mais mingi pendant na senga na gouvernement na biso l'état en tout cas bameka pena kolandela no dossier bien bameka pe kotia pena ordre makasi na commune Kimbatseke po mabe pena eza trop na mabele oyo po tala degré na sike omonango olandi bapota wana malgré batongi mais yo moko esali nini mwana mwasi wana aza kulu na assassin donc akende kutu alika kotarde te po niveau pota oyo akati wana ezalaka te oyoki papa mutu oyo akati pota aza mbanda na ye te aza innocent donc akati ye pota aza innocent donc akende pena papa ambanda na ye te ye nde mutu akati moninga na abotola mobala moninga yango azomilela balivasi wana yango akokata mwana mwasi opota donc franci wana akende penza papa na opito baninga bakomi kozokisa baninga neti nyama vraiment ezopesa ngai mawa pe soni il fallait l'état oya biso azwa makambo yango au sérieux po ndenge bazwi bato wana bakeye kotia bango na police na monike l'état oya biso ya likolo azwa makambo wana la police wana bajuge bato wana na lelo batala likambo wana vraiment bato wana bakende prison po eza wana eza criminel vraiment ezopesa bato soni pe dommage nde naza boye na suki naza makasi te leta na biso akati ya biso likambo oyo baza bakulu na bakoti ya kati ya lopango tozalaki te bakati leki nanga na bajie kisomo naokoka te naokoka kuta oloba te naokoka te congodialogue.com. Merci na confiance et na fidélité au pesa rabiso to komi na suka ya émission la biso vie sociale tika to pesa mbote na mi José Mabila ma prêtre ya Rosaranate et pourquoi pas union des grandes dames place basa kitoko bazali we kumba marana ye moko mon boss Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte 100% kanokaka merci. Nabatu nyonso batala kibiso, merci nabatu tout batala biso na Londres, pourquoi pas na Mike Mosisi, Petit Rossi, merci na Ida Longombe wazali kotala biso na Paris. Nazo seka parce que naza na kandate, merci nabatu tout bo publier nga na kufi, mais nazo signaler bino ke na kufi te, na ba fanatique nyonso balingaka zini kumbi. Botala eloko nini, botala site nini bokoki kotala parce que site nyonso eza site ya kotala te, ba site ya buzobe ezali oyo ezali kazaka wana mpona kopublier bakombo ya bato donc zini kumbi ye na batiatiene na nzoto merci na mon boss parce que mosala ezomonana merci na bato to balingaka zini kumbi bato to botali biso à travers le monde bafanatike na nga nyonso bobengi ebele na États-Unis na Londres na Paris na Belgique na Australie kota babeti bwana océan donc zini kumbi aza en vie et pourquoi pas na chance Kisoka la patrona et pourquoi pas na Gisèle o azali kotala biso pe na Belgique na Liège merci na Glody Mawangu mon directeur au tozalakane toujours merci beaucoup merci na Christian Chibangu mon réalisateur merci beaucoup Francine Ngembe